Coucou, boya ebele na sous les baobab. Life together, boya bas to buka, to déraciner célibat, femme seule, homme seul, to longola ba parents ba stress, boya ebele ko s'inscrire, boya ebele botala ba coordonnées yango wana, email na biso yango wana, numéro de téléphone yango wana, boya ebele bo s'inscrire et kozala bien, maman kolinga lisu ozala yo moko te, papa boya to kata lien wana, tozana nu ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien, to longola AVC, to longola ba stress, to longola penza tozala together, tala kaka soki to leki ba 45 ans, ti likolo bana na biso ba koli, ba kena ba uni ba université ezosala ke ba parents bazotikala bango moko. Solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mbala moko te, okosouffrir ekobengela yo ba maladie ebele, ba cancer, ba diabète, ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai, ba AVC, ba tension, parce que tu es seul. Alors Nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab live together, okozwa mobali ya malamu, papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele ngayo nazoluka mwasi ngayo sokolo takinga na loto mama yaka tolingana na biso tomona baparent na yoyo ton futur mari na yoyo sokolo takinga na ndoto mama yaka tolingana na biso tomona bapasteur na yo. Bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre votre humble servante la danoise. Voilà, toye vraiment pour na to présenter les sous-ba condoléances na biso na famille éprouvée, hein, oyo ya Mindondo en particulier, et puis na famille na ye ya théâtrale toye to présenter bino sous-ba condoléances na nzela ya Loyembo. Vraiment ba bonjour, ba rebonjour, et puis to pesi ba yenge na bandeko na biso ya Bundu dia Congo boboto bondeko na bandeko na biso ya catholique, respect na ba chef coutumier na biso yango na bokolanda pe Loyembo ndenge ba chef coutumier na biso ba yembi mingi pona tolakisi ndenge nini tozali kolela ndeko na biso ya mwasi oya zalaki na biso oya sepelisa biso na ba rôle nyonso ya bandeki ko incarner. Vraiment tolelie mingi tozali kolela ye, tozali korelela ye, vraiment que son âme repose en paix. Tolobi pe ba salam ebele na bandeko na biso ba musulman. Vraiment tozwa tana bino ebele te boyo Loyembo bo partager yango. Vraiment tozali kolela Mindondo ezali mawa na kati na motema ndenge bino moko pe boyoki kende ko mwasi azalaki na mwa tension et puis bande koyoka ba malaise ba mimaki na église ba bandi bakena kosambela et puis par église bakene na hôpital mususu hôpital wane lobi keno ezaka na bango nde bakene na mama yemo. Vraiment bandeko na ngai toboyi na biso ba église te bandeko ezali vraiment losambo yango nde esungaka biso, mais bino moko boyebi soki mutu aza docteur soki mutu azali monganga mayele wana pe eutaka epai ya Nzambe. Yango wana bandeko na nga tangu ndeko azobela tangu ndeko aleki douleur bosambela na kati ya mitema bozali kobomema ye na lombango mingi na hôpital olieza la trop tard et bongo bobenga ba pasteur baya kosala prière nde na place ya hôpital botika makambo mutu azobela bokeine na église babandi kosambela soki ezalaki début ya AVC makile comme komata et comme komata tie ko koma na cœur
ou bien bloqué cerveau et kozala malamu te. Alors ce que ezalaki début boke na ye na lombango mingi, docteur akoyeba ko arrêter hémorragie interne et puis pasteur akoya na sima pona ko prier bino pe batu bomemi ye na nzela bozali kotambola na losambo parce que tozolo bango mokili o ezali ya biso te, tolalaka na losambo, tolamukaka na losambo, toliaka na losambo, makameso tolekisaka yango na losambo. Alors ce qui ndekwa kwei bande konanga botika makambi ya komema na ba église bomema ye nanu na hôpital bobengi pasteur aya ko rejoindre bino na lieu ya hôpital wana ezalaki ka conseil moke boyoka banzembo ya kitoko oyo totieli bino pona kolela ndeko na biso mindondo. Nalingi bino mingi, bino moko pe boyebi ngai nalingaka kaka bino, mama leki na bino oyo asalela bino makamba bien, live together, boya ebele kokomisa bakombo na bino, ozwa molonga mia bien, olongola solitude na kati ya ndako kozala yo moko ezali mabe. Soki lelo likama ekweleli yo na ndako, nani akobengela ambulance, nani akomema yo na hôpital. Vraiment bandeko nanga boya ebele nazali wana pona bino. Merci bo yoka banzembo yo na kimia et puis na bwanya nyonso pona kokanisa mémoire ya mindondo et puis biso pe batotikali na se eloko ni tokosala soki lelo liwa eye. Et qu'est-ce que tokokota lola ou bien tokokota te. Nzamba lola a pambola bino et puis tozali toujours ensemble. Mayangi mena yebavangi kisanga yenge kanisi bapipa bala watani kikundi kadisumusha luka yake natanga kitantu kansi sola kwa kendika kutumisanga utala mungi wakwi kama imana bebe wazamulwa ulendo kata kakwizina utala mungi wakwi kama imana bebe wazamulwa
Nzila
Mono Isu ya fidu sa kwa nge mame
Kila
kiaku mayangi mena yeba mbutu mbebe kali kifuka mazulu ikiau mayangi mena yeba lembani kali siba vingi la fode toto mayangi mena yeba kalanga kiaji kali siba bombwa mayangi mena yeba fuangansa tu yemwila za lungu hadi siba yukutuswa ngayoyo nazoluka mwasi ngayoyo sokolo takinga na ndoto mama yaka tolingana na biso tomona baparent ngayoyo ton futur mari ngayoyo sokolo takinga na ndoto mama yaka tolingana na biso tomona bapasteur ngayoyo